Bonne année, bonne année, bonne année na bato nyonso. Mindele, bayindo, ba chinois, être humain nyonso bonne année. Bandeko na biso na kati ya Congo, Zaire, bekolo nyonso bonne année. Bandeko na biso na kati ya Congo Brazzaville, bandeko nyonso bonne année. Bandeko na biso na kati ya Angola, bato nyonso bonne année. Bafricain nyonso bonne année. Européen bonne année. Asiatique bonne année. Américain, Amérique du Nord, Amérique latine, Amérique du Sud bonne année. Bandeko na biso ya Asie bonne année. Bandeko na biso ya Océanie bonne année. Bandeko, émission na ngai oyo ezali basé pona bakongo. Naye kolobela bakongo bisika nga na wuti oyo nga nazali. Bakongo nyonso bonne année. Émission oyo ezali pona bino, pona futur ya royaume na biso Congo. Bakongo oyo bazali ya Angola, bakongo ya Congo Zaire, bakongo ya Congo Brazzaville, bakongo ya Gabon. Nakanisa Gabon eza na territoire tokomona ngo moke na ndenga géographie, mais ezali munene par rapport à ba territoire ezalaka wa na kati Europe. Alors bandeko na yende koloba pona royaume oya biso, royaume kitoko oyo ezali na pouvoir, oyo ezali na bomengo, oyo ezali na basi na mibali ya makasi, ya mayele, ya bwania, ya boboto. Naye koloba pona futur na biso. Mpote bapapa, bamama, bandeko. Mpote barando na barandonete. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bebe. Mpote ba Sainte Honorine, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na biso bakongo ante bakongo. Likambo ezali awa, lelo toape na bakongo ebele bozali na diaspora, na libanda na bamboka bapaya neti na Europe na États-Unis. Bakongo bozali pe ebele toujours na ba territoire na biso. Likambo nga naye koloba ezali pona futur na biso, futur ezali bana na bakoko na biso. Nakanisa bana tango bazobotama na poto kuna pe na territoire na biso na Congo, partout baza na idée ya oyo bakozala lobi nango. Bino pe boza na idée na masolo bolobaka pe na baconseil bopesaka bana
boyebi deja obana bakokozala soki bino bokoli to boza te ndenge bapara na bino basalaki bakoko na bino basalaki kasi bosalaka ndenge bakoko ya bakoko na bino basalaki te. Likambo na naloba ezali boye ya liboso ndenge tozali bongo toza bakongo me tozodependre na bamboka tozodependre na mboka na biso me bamboka na biso ezali na maboko ya baoyo bakrea soi-disant pays. Bato bakrea yango basalela biso na baline wana bareconnaîtraka royaume Congo te. Soki bomonaka royaume Congo na Google ezali po bayebi yango kaka mboka moko motu ereconnaîtra yango lokola peza mboka mokete foto senga merci. Balma banda kala bango batikala kowangana royaume Congo te tina mukola lelo tina makambo tweleka na babitumba bayeba royaume Congo eza royaume Congo ti lelo bareconnaîtraka royaume Congo ça existe. Alors bandeko ezali avantage pona biso royaume Congo ndenge ça existe. Bayebi yango bomonaka tina Google moyeba bomango eza te po tango bareconnaître royaume na bino banda ezala tina mokwa lelo na mboka lokola Allemagne alors ezali bien. Likambo nga na ekoloba pona kobatela royaume liboso kobatela peuple ya royaume Congo. Donc tous les Bakongo faut bazala protéger bazala bien. Donc protection liboso ezali bozala en bonne santé, en forme. Yango wana bapara fo bolakisa bana bino koma ya kogarde santé ya kobatela santé na modèle oyo bino bozobatela lelo te na modèle te bozosambela baya kotiela bino bohôpital po te basi babotaka po te bobikaka na bamaladi te wana ebikisaka moto moko te moto akosa yo te ebikisaka te. Bino nde fo bosala makasi bozwaka maladi te boyekola ndenge ya kobota meme na kati ya ndaku meme na mai po awa kobota le plus cher ezali kobota na hôpitalité kobota na kati ya mai na kati ya bassin moko boye moto azobotso normal yango mutali le plus cher. Banyama babotaka bien bazalaka na docteur te na ntango ya kala mpe to banda kobota badocteur bazalaka te ti lelo na bavillage na biso bato ebele mpe babotaka sans docteur. Donc elingo loba soki batieli bino bohôpital mpo bobotaka batieli bino liwa. Alors fo kolakisa balobi te bozonga na ntiki te fo kolakisa nalobi te bohôpital eza mabe
likambo ezali nde bakisi oyo baza kosala se kosala so bolandi biso wana poto bakisi oyo basala kala balobi ezala makasi te balongola baoyo basalaki oyo elandaki balongola baoyo basali sikoyo 5 tomeli balongola eza mabe me ntango bazolongola yango bayebi ke esala eloko te ebomi ne bato wana mpo boyeba me bakisi yango basali yango na première monde awa bisiko biso tozali sikoyo bakisi oyo basalaka awa epai biso tozali ezali motuya talo me soka nango balongoli mpo eza mabe do ntango balongoli yango eza mabe ebomi ba sikoyo bakisi basali na bamboka mosusu oyo biso tobangaka komela donc eloko na ye naloba na bino nde yango wana bakotongela hopitali ya malamu bakotia munganga atia oyo batonga okie mpe ozalaka oyoka motu mpasi batia otonga mpenza omoni okomi bien voire meme okomi okima mbangu koleka modele oyo banda kokima olobi tonga yango eza makasi hopitali oyo eza monene docteur oyo aza makasi tala tonga batienga naza kokima 100 metre nakomi na 150 metre kosepela te eza danger ntango omoni kaka ebakisami to elongwami mbangu oza kokima elakisi eza danger awa kutu babenga yango dopage yango wana baboti na baterritoire nyonso ya bakongo oyo bazoyoka lingala te baoyo bayokaka lingala bointerprete bango bointerpretele bango boyebisa bango na monoko bango bakoyoka makambo nazoloba eza mpona bakongo nyonso na oyo ayebi lingala te boloba na bango bana na bino fo bayekola méthode bayeba liboso mutu tina mokwa lelo bazoloba yango mpe awa na babunganga akoko vivre toujours plus de 120 ans ti mokola lelo eza makambo ya kala te bato babanda kovivre kaka 4 siècle donc faut koprotege liboso sante na bino nalobi na bopitali te me na bino na biloko ya kolia ntango boliaka na ntango bolingi kolala eloko nini bokokolia kaka babiloko oyo bomesana na yango oyo ewuti libanda te ata nyama ewuti libanda bomesana kolia yango te ntango ozali na kati ya mabele na biso ya royaume Congo toza na mabele ekopesa bilia nyonso na makambo tu mpo mikolo ekoya mpe na bisuni ewutaka libanda misuni mosusu to bamanzanza bokoma kolia bato yango mpe oyo babando tia na manzanza toyebi te soki bato bawuta wapi soki baprisonnier soki bato bakufi na hopitali bazangi to baoyo bakufi na bitumba toyebi te to baoyo bakufi na baaksida toyebi te meloko toyebi ke kala te bato bakokoma koliama bakotia bango na bamanzanza soki ndenge nini wana ekoma olobama deja na bamboka oyo tozali nakanisa bato baza na Angleterre bazoyoka yango toyokaka mpe bandeko na biso bachinois baliaka deja toyokaka mpe na Afrique na bandeko na biso bekolo mosusu baliaka mpe bato voire même na kati ya territoire na biso ya royaume Congo eza na parti mosusu bazwaki mpe habitude wana balia mpe bato alors yango biloko ya kolia boza na ntina te boliaka biloko eutaka libanda ezala ya modele nini
nalobi mpe teke fo kozonga na antikité. Lelo tokomi na temps virtuel soki na temps moderne. Oui, tokovivre mpe makambo ya temps moderne. Mpo na kovivre yango fo tozala en bonne santé na courage na créativité. Kokreye biloko biso moko. Alors, oyo baza na diaspora, bana bokobota lokola bayebi deja avenir ya poto ndenge eza kokende. Tango bali kokende koinvestir na mboka d'Afrique, soko aza Congolais ya Brazzaville, aza na ntina te akende investir kaka na kati ya capitale Brazza. Bien sûr Brazza ezali pe territoire na biso ya bakongo. Me koki kokende koinvestir na bakote ebele ezali. Oko-investir na Kinkala eza na bakote ebele oyo ko-investir okozala bien. Ata na Minduli. Nalobi pete otonga flat. Bisika ekozala mpona koyamba bapaya ba flat eza nango problème te. Okoki ko-investir na eloko ya liboso eau potable. Na ba village toza na mai ebele. Koki pe bénéfice te so okotisa combien konte yozosala nini mpo na royaume na yo. Bokoki mpe kosanga na bato ebele. Bosombi ba machine mpo na bamboko tozali bateka yango pamba te. Me ba asiatique, ba chinois bakokotekela biso bapareil mosusu pamba. Pona esala banzela ya bapompe ya barobinet. Bamai ekomaka kote o bandeko balamukaka bakende zwaka mai na zamba na mai. Atezaka nango mosika te. Mais chaque distance, chaque heure wana ezolekisa bango tango. Bakilo mosusu wana eza kobotisa bango na futur maladi mosusu. Kolia bakolia ndenge ya bien. Pe foko melisaka bana po nzoto santé batamaka. Oye batelaka santé eza modèle ya kolia na modèle ya komela. Eza bakisi te. Bakisi pe ezali kaka matiti ya komela. Na biloko mosusu oliaka batransforme yango kisi omeli obiki. Ozano na ntina te obika kaka mokolo wana. Okokobika après 5 jours. Mais obiki na naturel. Bandeko foko investir mingi na kati ya ba village, ba territoire sans contaminer ba village na biso, sans kokomisa ba fulu quelque part. D'autant ozosala eloko fo village etikala propre ndenge ezalaka. Surtout ba chasse ezalaka te ba fula ba chasse. Fula matiti ça va. Yango nde kokoma fume ekosala bilanga. Ba chasse bolinga yango ata moke te. Même ata bolinga otumbango fo botumbelaka yango mosika. Surtout na mai bobwaka te. Bokunda yango pe te na sa mabele. Bokoluka solution ya kolimusaka yango na modèle mosusu. Pe mpo na bandeko mosusu boza na bango pays moko ne tozali Congolais Brazzaville. Mumboshi avandaka na territoire ya Bakongo
eza nango problème te akosintegre na ndenge ya bakongo wana eza problème te likambo ezali problème nde na kati ya territoire na bino pays wana epesa bakonzi bazali bato ya territoire ya bakongo te atuka bandeko na ngai wana ezali problème na territoire ya bakongo yo mukongo e batiela bino bakonzi bagouverneur bachef d'entreprise bato ya lolenge ya ndenge na ndenge ya likolo bapaya ale babakisi na bamindele lisusu likolo bino sikoyo bobimi bawumbu basenzi wana ekoki kosalamaka te eza likambo ya kosalama te na Congo Brazzaville boza na pétrole ezali ya bakongo ezali pe na territoire ya bakongo na Angola boza na pétrole ezali ya bakongo ezali pe na territoire ya bakongo na Zaïre boza na pétrole ezali ya bakongo ezali pe na territoire ya bakongo doso bolingi boyeba sikoyo recherche nini boza nango bomengo nini boza nango oyo bokoki koskabola na bapaya soki lelo royaume ezongi ndenge ezalaki boza deja na pétrole yango wana nde Arabie Saoudite adondwaka na yango pétrole yango wana nde Kadhafi abongisaki Libye bato baza kofuta bopitali te bekole ezalaki ofele courant ezalaki ofele bandako batonga mutu nyonso azalaki na droit batongele ndako obali bapesi bino mbongo bobanda vie donc toza nango deja me toza kaka na wana te toza na mosusu na koloba te po mindele mpe balobaka yango te me toza nango eza mpe na bato kaka moyindo lokola nga bakongo bakutana mpe na babiloko wana bazwa mpe batondisa mpe ata katikati ya molangi ezali wana ezali mpo boyeba deja bano bazokola na poto na monde moderne ntango bazoka royaume congo bazokanisaki un jour soki royaume na biso ezongi ndenge ezalaki todetache na bapays wana tokokufa nzala tokozala na relation te na bato oyo bapaya bakotika biso bakotika te po tozali na nyonso oyo esengeli tozali na mai tozali na zamba tozali na banyama tozali na mayele tozali na nyonso donc bapara na bakoko oyo bokobota na bana na bino na bakoko na bango bino fo kolakisaka bango sikoyo ndenge nini ntango bango bakobotama bakalikilaka teke na kozonga na mboka na ngai Congo Brazzaville te wana bakalikilaka kaka Brazzaville nalobi bien ezali territoire ya bakongo Brazzaville Kinshasa ezali territoire ya bakongo Luanda eza territoire ya bakongo te ezali kaka neti territoire ya bakongo po territoire ya bakongo esuki tout justement pembeni ya Luanda donc nakanisa oyo ekaboli yango eza kaka kashitu
alors territoire ya bakongo ya Angola ezali munene, territoire ya bakongo ya Zaire ezali munene, bandundu nyonso ba Zaire nyonso ezali vraiment munene. Na Gabon territoire pe ezali munene, ateza moke par rapport à ba territoire ya bakongo ezali na bamboka mosusu mezali munene. Yango wana bozomona meme na Zaire bazo continue kokata ba territoire ya bakongo neti na bandundu babundisa bayaka na bambala soki banani bakongo na bakongo bazobundisa bango. Donc tozozonga toujours nsima, okomona mokongo ya bandundu amibengaka moto ya bandundu azomilongola na kimokongo, akanisa yango mpe eza logique. Moto ya bandundu azalaka te, baza kaka nde bakongo. Okomona bakongo mosusu mpe ya wizi balingi bakabwana na bakongo ya kimbele, okikongo na bango komplike te. Tozali biso nyonso bakongo, kikongo na kote eza na modele nango, bakongo na bakongo mosusu mpo boyokana eza difficile. Ntango bozosolola okoki kokomprendre me kokoyoka mpe nyonso te. Me toza toujours bakongo. Royaume Congo eza royaume munene, eza penza munene koleka bapays ebele ya Europe, eleki ata France na munene royaume Congo. Yango wana fo koinvestir, kozela mokonzi moko te to gouvernement moko te ya bapays wana ekende koinvestir mpo na futur ya territoire na biso pe ya contrôle ya territoire na biso. Contrôle fo to bando salaka yango sikoyo, kolobaka na bakonzi ya bapays wana oyo tozali fait partie ba territoire na biso, bakonzi ya baizini bango batya na bapoliticien batya fo bazalaka mingi ya biso moko po ezali territoire na biso. Tolingi motu mosusu te baya kodirige kosala makambo ebele mpo na biso. Biso toinvestir makasi na nzoto kolongono mpe na kogarde territoire mpe na kobongisa, kocreye, koinvestir na mai, na bapano solaire, na bacourant. Motu na motu akoinvestir kote azali. Bokoki mpe kosangisaka mbongo koinvestir. Bokalikile te so ekotisa combien. Boinvestir kaka. Mpe ntango bozoinvestir, soko okoki eloko te koabandone yango te, tika bato mosusu bakontinue projet ezosala. Kolongola yango mpe te, tika batio ya mai otiaki bamisusu basala. Bapano solaire otiaki, to bamontere mosusu osalaki, to babarage mosusu osalaki na bamai, po ezosenga nango kaka barage ya yinga te. Ata barage ya yinga pia na territoire na biso bakongo me tozanga courango, tokokosala ata bacourant moko, baénergie moko locale na mokolo lelo eza nango possible tobanda kosala yango. Tokoki mpe kozala na bamashine mosusu mpo na kofasilite kipaki ya kwanga na modele ya kosalaka kwanga. Ata kwanga ekosalama na kipaki, me modele mosusu ya koconserve biloko mosusu ewuti libanda. Biloko mosusu ezangaka te na kati ya royaume Congo, to ezalaka motuya. To soko olingi osala lipa
oza na difficulté ya kosala lipa to bato balingi balia lipa ezala te to ezala motuya ezala na talo ya moke na Kinshasa na Brazza to na Luanda te kofasilite biloko ebele na baroyaume na biso ezala moins cher ke Kinshasa ke Brazza po baport basukali wana ekitaka bamadesu bon bamadesu toza nango sukali mpe tokokokuna nango nde kaka ezalaki na kulungongo baizini wana me biloko eutaka mpe libanda ekokozala talu te na baterritoire na biso po ekitaka na baport ya biso baport oyo eza na baterritoire na biso do ntango port eza kote na biso biloko wana fo ebanda otekama liboso mpa na biso ekolongwa te na camion eketekama na capitale ata bacapitale eza baterritoire na biso nsima nango ezonga lisusu mpa na biso na talo moko ya likolo ya makasi donc tozali kosala mosala moko ya malamu te mpo na royaume na biso mpe mpo na peuple na biso nasololi makambo wana bato tu baza bandeko na biso oyo tozali na bango na pays moko kasi kobosana te ozali mokongo ndeko no liboso azali mokongo mabele yo kobatela liboso territoire no ya bakongo ezali bongo bandeko nasukisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.